Moye. Kimangis Moye. Kamba Oye. Kamba Oye. Kamba Oye. Brazzaville Oye. Brazzaville Oye. Brazzaville Oye. Congo Brazzaville Oye. Congo Brazzaville Oye. Congo Brazzaville Oye. Eunui. Embazie. Bilongobia Kunoi. Yamalala. Esemobi Esemote. Qui est ce vogue, qui est ce koi? Sai vogan sai koi. Eso ngeti kitu boy kadala sai. Ni yon sai. Très bien, ya tuiti. Na komba tata mwana pe tata mole mosant. Elanda ki matei na biso. Oyi batei to bomba to salela mokolo na to bika. Biso to bengami bana mapamboli. Yesu ayaki na mokili. 30 ans libre. 3 ans ya mosala na ye. Babomi ake na ye. Kasi avant akende lobaki ete na nsima na ngai mosusu akoya ye nde molimo santo. Taki mbango ayaki kati na biso 34 ans libre. Mais na bomwana na ye aza kosala makambo. Bomwana na ye azalaki motindami. Système ya bamboka kala. Batata ya mboka. Place bazaki kokutana bazaki kobenga mbongi. Bongo ya bongo te. Biloko ebuta ndako ndako. Esika wana bakolo bale. Yango bazaki kotinda papa Kimbangu. Kende kozulanga biloko na ndako boye. Ake azwe aye kotika. Ndako ndako azokele. Nombre ya bato bazaki wana. Tobatinda kaye kelo kozaba biloko na bandako ya bato wana. Alors, soki bale basepeli ye mpe ake kozongisa basani ndako ndako. Na retour na ye batata wana balobi papa koyela obotaki mwana malamu. Aseki asepeli ndenge bazokumisa papa Kimbangu. Papa Kimbangu alobi tata yozosepela nano botami te nga nazalaka. So yebisi papa na yo wana akosepela akosala ndenge. Mwana oyo makambo nini azokoloba azela mpona na ndako bongo akoyeba. Kasi tata Kimbangu moto akala kala.
Lebo mwana azosaka na camarade na ye tata kumpenda akotizana kopotana bandika dika kopola ikuile na shemi ka mwana papa kumpenda ye azwi musapi apango siango dika yango ikomi ya sukali pesi mwana lia mwana kwa banga oyo kindo kiteto ni ako banga mi ako banga te ibuso abanga ki chemise ko le baby tata ko betanga yango papa ki manga pango saki yango komisa ngo lika miracle mike na ton na mukolo feti ezalaka na kungu bajene nyonso bake kuna ye mpe akendaka kasi na retour bato bazongi te ye alobi aza maladi atikali na ekolala jene bakomi na mboka sikoyo mama kinzembo amoni mwana aza te oyo ye atikalaki na ye ndenge nini nde azwaka nzela alandaki ye bango mpe ntango baza koya papa kimbangu ake na ye na libulu moko ya molai luki babengi andimi nazali awa me nani akokita kuna parce kaka ye moko ntango azongi okende kosala nini nakendeki kofongola bandeko na ngai bakangama kuna donc moto moyo ozalaki na libulu ya molai ye mutu amatisaki ye bato wana pardon elakisiki miracle tozalaki bato te lelo tokomi bato ndenge eza na Ezekiel tozalaka bato te mikuwa ya pamba me nzambe abimisi biso 34 ekoki nsima nde ya kobanda mosala yango papa mfuma longo aza koloba na biso ete kolo yesu soki abotaka nde biso toke eloko te kambo elingaki kokontinue kuna na bayuda kuna abotaki te bayo kobikisa biso loposo mwino makambo eza nango ebele me nzambe alingi biso malgré mabe na biso tosalaka kasi ye mpe atikaka biso te sikoyo bapesi biso devoir awa alobi président du collège tokosala mpe tosala te po lobiko na biso emonana yo motu omipesi ozokomona mpasi kofinga makotshola masongisongi makambo ebele kasi likambo yo telemeli nzela lobiko ndenge toza kotunga Yelusalemi mike oyo topesaka bambongo topesaka tozali kotonga Yelusalemi ya sika ezali mapambo ya biso nyonso oyo opesaka na ya moke na ya mingi nzambe ayebi yo oyo ezali sikoyo makambo ya 5 mpona nini
1908 kama makasi ezalaki mpona yo moto moyindo mpona tataki mbangu na bato mosusu. 1910 étoile ekotelema na Afrika. Étoile wana oyo ememaka bokonzi. 1914, le 12 février, Papa Kisologo est à Botami. 1916, le 25 mai, Papa de Alungana à Botami. 1918, il y a une guerre, 14-18, Botama Papa Yangenda, guerre ici, le 22 mars. Fête, il y a en Italie, il y a Makasi, on a une guerre ici. Ce que toujours le baquet, passe na passe, mon kil mon bimba. 105, il y a Papa Yangenda, il y a toujours Zela. Botama na ye. Botama mwana nzambe tobela oni Noël hein. Brazzaville Noël. 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 Tofongola motema ndenge balobi tobondela makasi. Pasi eleki mingi kolala kolamuka kuna likambo ekwei kolala kolamuka kuna likambo ekwei tokomi kolemba toyebi nzambe ozali wapi ayabe aya te pasi eleki mingi. Tolanda no musique ya beta na nzembe tosepela ilongo. Pasi eleki te.
Merci, 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 merci. Oh, your friend Tai, yeah, your friend Tai. Tai bukan saya kue. Ese ngono alikoro kimia wa nase. Yango tuzali kosenga kimia awa na se ke mona likolo awa kimia ba maladi kende musika liwape kende musika. Alongola mpasi nyonso ekele nango. Timbagismo ye. Oye, tikali ne yango ka to bano senga na bandako Donc mercredi ne mama di kambo. Ba foko la nuance. Pas une nuance, tout ça na makasi na mabondeli. Yango to zalaki nango to silisi na kombo tata mwana pe tata mwana mosanta. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo santu. Toko tonda bilea musantu ba perfusion ya molimo ba secret spirituel o tata molimo santu awuti kopesa na biso na kombo ya tata ya mwana pe molimo santu na kombo ya tata ya mwana ya molimo santu. Mes chers amis, au nom de Papa Kisokele Lukelo, le média kibongiste n'est pas resté en marge de l'oracle de sa divinité depuis Mbanza Kimbangu. Et donc, nous qui sommes en Occident, l'instant va arriver où nous allons pouvoir rendre gloire aussi à notre tour à Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc je vous dis au revoir Mbanza Kimbangu et bienvenue à Dijon 21. À très bientôt. À tout de suite. Papa Simon Kimbangu Kiangani.